L'histoire des journaux de Kina TV, la championne. Pour la nini, basi ya Kishasa, basi Afrique. Balinga kusutu kila mibali ya poto. Camarade nanga na tindi po asala nini, asala la mwasi nanga makamu. Na Luanda abimi na ye. Mwasi nanga za ya kobeba. Ya yeba kite asini tushi. Landa na de Kina TV lo lenge nini, ba fille Afrique. Surtout qu'il a rabattu à poto. Pourquoi vous avez une maîtrise? Suivez l'histoire des journaux de Kina TV. Ceux qui m'ont dit que s'abonner pour Awa. C'était à ma solo. Suivez vous avez décidé. Suivez. Comme d'habitude, DJ TG habillé par Rose. Regardez la classe. Ça c'est inédit. Ça c'est une commande exprès pour moi. Donc DJ TG encore une place. Donc vous savez, ça se passe chez Rose, 06 44 74 35 47. Et là, vous allez avoir du bon, de la qualité. Et là, en l'occurrence, Tissu Dior, DJ TG, n'hésitez pas à venir. Vous allez voir la grande classe. La grande classe. La grande classe. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, comme a dit. Di Kina donné quand on était là, Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na abonné nyo soit de Kina TV partout dans le monde de Sekabozali. Et je dis bienvenue na ba nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien. Sans oublier les sponsors officiels de Kina TV. Mon vieux Benz la moto Kayata, le 4x4 à double pression. Il y a Suède. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana monde entier, bana ya Mokili Mobimba, Boyo Kalisolo. Bandeko lisolo yuti pa ya ndeko na biso papa. Ndeko na biso tonton na mboka ya poto. Alors bila championne. Vraiment na oti na ngako koma na sali même pas ba 3 ans. Na sali vraiment ba 3 ans. Nazalaki na Luanda. Na fandaki na Luanda ndenge mo mbali no so sala ka vie via ba copine et tout. Vraiment nazalaki na fille moko avant na ya ko bala. Avant na ya koza pardon fille oyo na tindaki mwasa kende moninga kende kozwaye kona na Luanda nazaki na fille moko elle était trop moins sérieuse. Donc azalaki vraiment moins sérieuse avant de ko sala penza kindumba ya vis-à-vis. Donc il est lourd okoyoka boye na kanga itina mibali o bana quartier na bango à partir ya nini oyo ya Kinshasa mais nzoka nde ezalaki ba copain na ye. Donc c'est une fille moins sérieuse atambola ki penza malamu te la championne. Mais moi c'est kitoko caractère malamu mais kindumba kaka la championne. Okukuta na pe boye na mibali yango bazana ye soka présenter bango oh boye moi na quartier ba kondima mutu moko peta lo bateki yo so présenter nga moi na quartier te oh no sa koloba bango ba kondima. Donc ozo ye bate mozo comprendre kaka te ngana mona bango na musika. Bango ba mona ngate ngana récupérer na musika. Donc etamboli wana ezaka ya mwasi na mobali. Jamais boko sala nini boko yuko tambola ndenge wana soki eloko izate. Bande ko na ngai. Mokilo eza passe. Mokilo c'est du pétrin. Et ça na basi mususu ana kingo me mayaka izate. Mususu ana mayaka me kingo ko lata izate. Yo ozana nyoso mibale oza mwasi esengo. Yo ozana kingo za pena mayaka ozali mwasi esengo. Po mingi bazana oyo mususu izate. Mususu ezangi. Abila champion. Na koma ekolemba ti na ba conseil ya ba vieka wa bi mwana mwasi oyo ya solo la likolo. Ya zakana mibali oya ba niveau likolo wana donc ba kosalo mabewe za mboka mpaya tango obi mana mwasi mutu likolo mingi bakota mabele likolo ya nini ya basi mingi bakoma na bisika ya pasi likolo ya basi. Donc mwasi na yo ya touchaka likolo ya touchaka vraiment likolo. Il faut ça l'attention pour au risquer mabe komila yo la championne na combien ko se retirer tie ko sala ngana ko boya copine wana ya mundele ya mobulu tina ye ko boya copine wana oyo ya mobulu ya ndumba si je peux dire. Na fandi premier mois deuxième mois na ko kutana na fille moko vraiment yazalaki calme
par rapport ya mwasi mususu ya liboso. To sololi, to koma kobimana et la championne. Vraiment, nzela ezalaki, makolo ezalaki na nzela, na ya poto nde ezalaka kaka na ebisa pe copine ke te nga likanisi ezali, angolais se baby nango na moni pende loko na osala wa te, donc il vit baby, dollar eza ya kobeba, donc na monika na sa nini, na tambola na ngai na kende poto. Po Afrique itala kaka. Soki tokoyaka se makambo efangi obike te, na sala nini na zonga, soki pa angolais zongi neti angolo ya kala. Tozonga na biso tokende ka nanu tomona nanu esika mapaya muta komate mapata ekwela donc kopino na yeba ekete nazalaki na ba projet na ngai ya kosala nini na kokende poto makamba ngo ya poto ezalaka pe kaka lokola mwasi aza na zemi maki échographie to koyeba te mokolo nini okopesa soki okobota mwasi e mobali bente mapasa donc eyebanaka te ti esali nini vise ekobima la championnat nakei kaka banzela makulu. Vraiment tokatisa poto na nini na badingi eza iloko nga na ko recommander te mais ezaka soko komi o comprendre que te mutu na muta botama mukolo na ye donc c'était pas facile mais nzamba sungaki na traîna ki penza te na ye na sali 3 mois aller na kati na ngai Grèce donc na kati Grèce nzambe pa eko sunga ndenge zalaka lokwa na yaki na moi quelque chose nini monani ba cousin bazalaki déjà na poto na lo ba poto ya France Belgique nini na olobaki na Londres bazalaki déjà donc tant mbongo ezali ba lukeli ngai elongi kaka o ekoka na ngai basali nini batindi nde na sali nini na koti na Paris la champion na koti Paris na fandi le temps basala nini ba lukela ngai ba makambo na komi pa moninga na ngai moko vraiment azalaka bien ya poto ata ba 7 ans. Donc hier on déjà ya masande na mona ngola na kei kaka na koti ya mwasi na bana po ndenge mboka ngo ezokende ezoyeba na lisute na kei donc ya voyage 7 ans après avant ngai ne a voyagaki ayambi ngai pe bien mwasi na ye pe to yebani po bazali bana ya Luanda to yebani pe donc ezalaki bien makasi bien vraiment na fanda la championne basali nini basali singai kindoki ndenge zalaka kaka mundo baselinga kindoki nake kobwaka ta nake kobwaka makambo ezalaki nyonso malamu mais esalaki na sala examen po nzoto pesa laki malamu te la championne ta on a sali examen ekuti ngai na maladie ya sida vraiment na mutema na nga na yeba kaka te la fille oya liboso na nde asali nini apesaki ngai maladie ya sida. La fille oya liboso apesa nga maladie ya sida. La championne ngai na copine ngana tofandaki ata ba 8 mois. Tofandaki ba 8 mois. Donc soki ngana na maladie ya sida, cela veut dire yepe azanango. Mais nga moko na mutema na nga na yeba c'est comme si que ngai nde na pesi mwana mwasi na po mwasi na zalaki na azalaki ndumba. Mwepe na solo na fille wana na téléphone ezate la championne. Yo moko yebika mboka oyo soko zana wana banini oyo. Ozana ona ba relation batebele bazaza na ba entreprise na bango no osala pe ozo ne fisque petit rien donc na mwa ngamuke la champion na kanisa ki mwa mbongo na kanisa ki vraiment mwa mbongo ka ndenge sala ka moninga oyo yebi eza pe na ndeko moko wazane pe ka congolais mais akenda bangola bato badeka na nzela angola voilà abila championnat alobi na ngaki te azobongo masala nini akende angola pona osala nini kokende kosala nini kokotisa bato baya na nzela nini oyo ya babenga oni Istanbul Turquie baya na nzela ya Turquie lokola deja nazalaki na mbongo la champion nazalaki na mbongo basengaki 3000 euros nazalaki na au-delà de ça na zimbongo na pesi abike te wana eza juste ka kolongola mutu wana tina wana après wana bakobakisa lisusu mais soki tokomi tokoyeba ndenge nini la champion a payé 3000 euros tanga komi kuna na Luanda abengi nga lobike te masolo ngwe matifo bakesu 1500 au total esali 4500 euros na pesi la championne na yebite basi po ni bazalaka na maîtrise ya mibali ya poto te bandeko na wa basi bolanda nga na Afrique papa pesi lisola tuni po na nyi bozalaka na maîtrise ya mibali ya poto te. Les mêmes t-shirts wana, les mêmes Nike, les mêmes parfums, les mêmes soumi bala Afrique balataka. Pona nini boso pa garde na bajika. Pona nini. Abila champion. Akei na yebika zo kende
ça de sorte que moi c'est dans ça ni na kota moi téléphone a bien na sali nini na pesiye vraiment na tinda ba blo oneti ba soutien neti ba nini te talaka wana eza intimité ya moi sinanga na kolinga te ke moninga po aozala ka obligé ya kosala nini ya kofungola kotala po lingolinga to kopesa pe mutu te ke eloko ya kokanga matanga wa de replacer ya kosala nini akopanza panzango na pesa ki portable na ba nini na ba parfait donc na nini na jogging na lataka jogging moko boye moi sinanga senga ngango na sombi siko ya tayi na ye tapaka chuma tobone linge otoko munene jo paka chuma Gabriel Bulembo ayeli bino ba actualité ya sika sebotaka ba j'aime bola ikaka botalela nga publicité tina suka ba j'aime matake bele ba publicité botalela tina suka so botalela tina suka ndezo ko yedengai c'est du nouveau izala kate izala kaka ko bakamata kyo mais passé et pas nini batu baza ku adeko bolimbisi makile nango eutaki soki wapi ezoloba kuna na télévision ekosi donc moi je crois que ezalaki na nini esika nazofilme alobi la championna eloko napesaki camarade yango wana mbongo téléphone na jogging ensemble quoi akende kopesa mwasi moninga ke akomi kuna na bakisi les 1500 po na bande déjà kosala vraiment nazalaki na mwa économie akomi kuna na yebi te qu'est-ce qui s'est passé na koyo koloba te po na yebi eloko s'est passé kiti mais j'ai compris akoma ekobima na copine ngai vraiment une fille jolie mwasi kitoko akomi kobima na moninga la champion na comprendre ba fille à kini te na comprendre ba fille à Luanda te ya Brazzaville te ya Afrique ka poni basutukela ka mibali ya poto poni mwasi ozo sopa garde na mobali oyebite ozo kende na eka ndengwana pa wuti poto ezalaka nini expliquer no bango bafandaka na ba Afrique kuna poto balotaka mbongo te ndeka mobali ozana ye kuna na nini kuna na Luanda azobeta kayo azolesa yo ndeka poto pezalaka tango bakitaka wana babongamaka bien rasé, bien coiffé, bien parfumé. Tant que ce soit mon ya na poto ondimate ke yenda kitaki ndenge wana. Ezalaka nini bosopaka garde la championne. Nyoso to wana pona yeba ke nazana maladie, c'est fort et possible copine nga wana pe azangi yango te. Pour les mususu ke ndeko koma gravité yango na saki ki asala ni ale ngwa kuna mbamba. Tanga ko ya wana poto aye ko yeba so olinga to sa ensemble d'accord. So olinga pe ko sa ensemble te na sala nini na sauver mwana bato. Na sola hikutu na kuzina ngai ozaka na Londres bi yo za sir ke yondo pesi na bite ya ngana bimaki na mwasi mokazalaki mutu likolo mais koza mutu likolo bite ke mutasana malade koza la paye fi wana pesi malade mais j'étais tellement convaincu que na sauver moi na mwasi na aya na poto potala kaka la championne abandi ko bima na muninga na ngai 4500 oyo na pesa ki muninga lokola yena mwasi na nga bakomaki déjà mwasi na mobali ake ko chrétien nga ki ko critiquer ngai amema ba vidéo amema na ba vidéo la champion amema ba vidéo onde batu badindaka na mai nde batu bakufaka amema la kisa moi sabiki te loka les gens sito komi ko bimanga na mbali to fanda ka pende sika moko te tango yoko ya na poto wa yeba tante ke yo yaki mbongo oya 4000 oyo ngana osala nini na kosala nini na kobakisa pona sa elo mbala moko Luanda Paris okoya mbala moko leka banzela ya kokata tende ya zolinga mema yo kuna mingi bakufa kelo nyela kisi lelo soko yo kufi ya kosala nya kobala ni mwasi mususu akoti si mwasi moral akoti mwasi moral la championne tala bazoba ya basi mwasi moko zoba la championne nzoka bayoka na ndenge wana ngana tuna aka ndenge nyote tokenda yukutu na ambassade nzoka kenda na ambassade te basakane liye 4500 euros pe la garçon a sali nini atiango na poche ayebisi mwasi nanga kete aosalele makambo po asala nini ayambala moko et pourtant soka yebisanga na ngana loba te toyokana ki boye bimana nokuna tokoyeba ndenge nini okokota awa mwana mobali wana la championne abimana mwasi nanga alia pe mbongo ya pasi ya hiver na ya moi 4500 mobimba kosa mwasi azokosa nga tokendaki ambassade tosalaki boye toza kozela kaka nzoke loko moko te la championnat si garçon na salaki presque ba 1 mois ou bien ba 5 semaines kuna na Luanda ezalaki penza fête yena mwasi na ngai ti garçon aye kozonga
Tango garçon ye kozonga donc azaka ba connaissance to solo la père moko boye pe boye na ndaku na ye moi sina ya lambi bolie et tout donc connaissance o kwendaka na ndaku na ye ayebi pe la championne tango na ye kobeta lisolo et pas ya camarade na ngai potalaka likambo voyage basala nini babetela ngo mutu nyonso atote mais camarade wa yambanga ya 7 ans vangai na yebisi ye ayeba ki pe garçon ngabi fallait pas. Abi fallait pas moi on va lui azalaka sérieuté azalaka sérieuté tout na moi sinanga oyebiso ka chailito il fallait pas za mutu kutuko il faut même pas ça nino la kisaye ke yo kende kokuta na moi sinanga il fallait pas azalaka sérieuté ya banga basi abatuti la championne alobaki kaka na yoka kinangai ngai na confiance pe et pas copine ngai quand même akoyi ko panzana te mobile ya camarade na parlo camarade mbano oke lolinge ka bon nonsense la championne nzoka babima basala penza babolingo na bango mwasi a voyager te zela ote tozo zela kaka zela ote tozo zela kaka garçon wana oya kende kozwela nga copine na ngai donc ya zaki na circuit ya bangulo babimisaka na Luanda baya nini oyo na Turquie azalaki na circuit wana mwasi na ye azalaki déjà na zemi il y a 6 mois quand le garçon a voyagé aye akotaki mwasi na bazemi il y a 7 mois azokota 8e mois donc babengoni examen nyonso to ezalaka na ebandeli ya zemi mwasi salaki ezalaki malamu nzoka camarade na ngai lokola bimaki na mwasi na ngai azwaki maladi la championne camarade na ngai azwa sida na komo mona ka moninga zo solo na yo tala kaka soki bokaboli biloko donc ayebi ke passage yo leka ya uti ko bekango akomi ko budengai te mais nzela poto ezaka lipa nangu bate ba biso bazela ba 5 ans yo kutu même pas ta 6 mois ozo okomi neti ko tungisanga boy 4500 euros ezani 4500 euros ezani neza e ya mbongo yo mto yelo bilobi okangisa mbongo na mwana poto ya tongo na ko sanga mbongo la champion maloba mabe mais nazo tala kana bikete lemso ngapende nazo cha show nazo cha pression talaka posa pekete mwasi na ngaya talaka mboka mupaya ezosenga ke kaka bozala mibale ndele mususu na komeko tungise na bikete na sala nini na se retirer mke na talela ye la championne na se retirer mke na sala nini na taleliye mais olekisi 2 mois obenga ote position zalaka calme nzela poto eza yo moko yebi bato bafandi kuna na ambassade ba pesi visa nde mwasi na kosanya akoya la championne nzoka yeba yokana na mwasi ke nini hier okotisa mwasi direct aoya nzela kokata te donc Luanda mbala moko France bolingo akenda koboma nga nde nazalaka na eloko te nafandaka epa batu nalalaka na salon aboma mwasi na ngai donc yo kokutana mobali no lelo lobi te ato ye poto donc okozwa no risque ya kokufa le tonzo ka mukanda eza lelo lobi te nga nafandisa masolo akenda kokosa mwasi oyo akenda koloba nzambe kanda yebi ale mwasi asala nini aseda la championne lokola mwasi ne azalaki na zemi na yebi te qu'est-ce qui s'est passé mwasi zemi bandi ne bandeli basala ba test nyonso ni sida nini tangu mwasi alekisaki date na ya kobota ndenge ezalaka no bakomi kokende bayeba ndenge ya koprovoquer accouchement mwasi déjà na zemi ya 9 mois date ya accouchement selekaki nde kuna bakende kozwa makilani nde kuna bakende kosala ka ba test nde basala ka ba test bakepe kosala y compris na test ya sida eke koyeba ke mwasi aza na sida la championne la femme elle était tellement choquée nde na weso ngana ye poto kalate donc bango na bango zalaki bato bayeba ki kala mwasi azalaki tellement choqué kopike crise yango wana na kokweya babimisa mwana na nzela césarienne ndeko ya mwasi makambo wana esala nini ekuta ye ayebi yango nde siko na panique wana nde ezalaka kaka tango ya lobi eyati ekoma na matoyi na ngai la championne tango kaka na yoki likambo ya sida tango kaka
na yo ki likambo sida kete moi ça zalaki na zemi tout était bien asala ba examen nyonso nde zalaka ba nini tout azalaki na maladie te mais tango azokende kobota donc mobali nda memele maladie na voyage akendaki na Afrique. J'ai compris directement que était camarade na ngai abima na mwasi na ngai. Nge na ye kobenga mwasi na ngai na lobi yo yebisanga nanu makambo yo sali buzoba yo sali na camarade na ngai na tindaki aya kozwa yo yebisanga parce que ndenga za awa mwasi na ye apikaki crise babimisi mwana ya kobimisa po tension ekomaki mobulu bakangi bango na maladie mwasi abanda kolanda kilo na comme une fois azalaki ata na maladie moko te mais ntango mobali awuti Afrique zeme leki dati nango bazokende po basala programme koloba kosala nini babenga nini provoquer accouchement nde na bateste bake kosala bakokuta mwasi na nini na sida. Donc yo loba déjà donc oyebaka déjà ke ndengo za wana mobali obimaki na ye aza na maladie donc yo pe ndongo za na maladie. La championne ndakomi kolela ayo kobebisela nga vina ngai boye patati patata ye ayaki awa ayebisinga ke no osali nini otindi ye yango wana nde boye yo kuna na vina weza malonga to zolingo boma ngai yango wana ndenga na bangaki na nga koyanzela mai wana lakisaki nga ba video batu bazokufa batu bazotepa likola mai nga na bangaki ndalobaki kete nini na pesaka mbongo wana ya kobakisa pona sala ka voyage mbala moko de France de Luanda ti France de mbala sa koza zoba donc banda kalo ngai na yebi yo depuis oza penda mayele te ndenge nini okoyi kosala nini oyo likopa na moto azokosa yo ngana otuno zoloba okenda ambassade donc okenda na ambassade te na tukenda na biso ambassade te yenda bisa ngana loba bongo po yo yebaka kete makambo eza na nzela. La championne tala basi nde bazaka basoba tala na mawa na motema lelo na oye biso lelo la championne. Ça fait 6 ans. Tango na eko yeba keza boye. Pona okangisa mbongo. Ekoma ki passe. Na yebite so yende mta pesa nga malade benga nde na pesa ye malade. Mais na sala ki pala ngai. Na benga moninga. Ti lelo na zata 4500 wana te. Biomoni. Kokende ko simba oya ko simba na eloko simba kate ngana pesi yo mbongo na ngai okei kuna olie mbongo na ngai motoki okepe kuna oke kosakana mwasi na nga na bomoni nde bafuti yo omoni nde bafuti yo salaire malamu atanga soki na kokai kofuti na kokai kofuto malamu boyete omoni ndo futami. Donc la championne ye mo mobali wana na ye na mwasi na mwana na bango bana maladi parce que mwana déjà sa kolaki moya ko épargner yezalaki te mwasi déjà sa zwaki maladi mwana sa kolaki donc mwasi azolia bazokabona makila mwana pe abotami na maladi ya sida ndeza wana kokangisa isusu mbongo ane koma ki passe na solo na bandeko. La fille kuna na Luanda et ça comme na ba manifestation talaka na Afrique kuna bakisa malungi ezate donc malade les gens se fandaki na nzoto koma ko se manifester na osala nini la championne mboko ya poto ezate ke o visa nzela ya makolo mwana bata ya kokufa le mso na nzela na ya su ko memanga moke yo nde muto memaki ye na komeka otinele mbongo de temps en temps na conseil na lobi zonge pa na bino omoni soko zonge pa na bino oza na facilité kuna na lwa neza na mboka mupaya zonga poza na maladi ote yo tindela ngaka mbongo quelque part na ndako sentir culpabilité malgré na yebite so yengam na pese maladi yo pa na yebite la championne pour motu pas à se comporter bon cela veut dire azala na epé moins sérieuse pour moi ça c'est respectaka vraiment pour kaka ba yebisio pour na poto ndo ko sala nino ko céder ezalaka nini na basi Afrique bolenga poto bolokola nini bolenga poto pona nini abila championne la fille a commis gravement malade donc ba séquelle nyonso azoko ba suko futa ndako tende basangana kana baninga ndazala ko obligé ko bima azana kini
azana kini aotaki kobenganga tokotaki kosolela championnat 3 mois passé abikete omonanga quand même ozala esu na idée ozala na idée na nga la championne appelle vidéo oyeba teke ye donc il y a pas match il y a pas photo ta bato musu nde baya osaka na vie ta bato musu nde babebisaka vie na bango la championne na yeba ekete maladi aya na poto awa esunga ye pona ba traitement pona yeba kiteke nani apesaki moninga maladi la championne awa nde na poto tolungai to yeba nani azalaki na maladi mutali boso par rapport ya banini nde microbe eza na nzoto na téléphone na boye ko zwa na biki tena sunga ye po ko reposa la ye mutapesaki nga mais le quoi s'est retrouvé déjà na maladi c'est si ye pas ça nango ayaka awa bongo to koyeba ake kosala buzoba ake kosala buzoba na yebite la championne nzambe kaka donc il ngazana ba séquelles nyonso déjà donc essayer lié nzoto donc ozo mona peut-être que soko tali muta maladi mais na tika kate quand même de temps en temps na sungaka tala bato musunde ba bebisaka ba vie po ani bana basi ozo bebisaka vie na bino boye ndeko mwasi o bebisa vie na yo boye pona ni dikola poto moto yebita yo kusaka no bokepe bongo sans boye ya solo wana tala lelo to boy na biso te nzambe ne mutabatelaka ozongi opesi passe ozongi maboko na makolo moko Emmanuel lobi champion moko Emmanuel maboko na makolo opesi baboti passe na bino ba oyo musana bino ka okendaka kaka obimaka na basi ya bato na mokili oyo eloka mutu te mwasi ya mutu te mbongo te ya mutu te so olingo umela na mokili boza kobebisaka bamibeko ya mokili bozotambola lokola banyama batonton baya tonton yo mutu oza na mwasi na ndako tala ndo omemi sida na bebe na oyo aza innocent aye kozwa ntina maladi mwasi abandi kilo maladi te eloko moko te nini te azolanda kilo na ezemi comme il faut par hasard kaka asali nini oyo zemi esali nini eleki bazoplanifie ndeni bakoprovoke accouchement kuna nde bakende osala nini bakende okute na maladi donc yo ndo outi afrika oyeli maladi basaliso examen bakuti okutu nango soki ye azalaki na d yo ozalaki nango 6 donc yo ndo moto oye na maladi na couple na yo okokende kokuta mama ngebi moko te ezobeta miziki kende te ezalaka nini donc soki boke afrika synonyme ka ifoli ya mwamba okokende pe afrika ete okeye ozongi osali otamboli na bamize olie ntabo olie nguba il faut kende kaka olia mwamba il faut kende kaka moto ozokende kokushe na ye oyebeta dame na ye ezalaka nini bapapa bamisuku kuta azovoyage azoprépare na banini na bapréservative na bapréservative ah bon ça voyage donc cela veut dire qu'on a okende kosasa ya continuer bible bi mutanzo sala malama sala continuer kosala o bazo sala mabe a continuer kosala yango soki yo moni ngesa malamu ya continuer biso bapandisa to kopanzaka pesa mukonzuke yo tonton moka fande autaki na Londres autaki France autaki Belgique akotaki kuna donc ebebeli ekuna bakomi ko ya kubimisa bino pa bata croix rouge pona nini misuka pai oki Afrique kuna pépinière kuna nde na okende kosala nini okende kozwa ya sorte nyonso problème ezate continuer baya nanga botalanga partout na Afrique kolanda tioko te aza nango kolanda santé te vie ezalaka moko ndeko na biso wana ye wana vie ezalaka moko bashini nzoto bashini na 4500 yazolelaka mobali kete ayata nzela ngo mobali alobi nzoto eza malamu te la championne eza ngambo nzoto ya malamu te voyage ezaka na makambo ebele bonga ozo voyage yango na nzoto makasi mais ye déjà malade isi ebandi kotungisa nzoto malade ebandi déjà kotungisa nzoto kokangisa mpe so ba 4500 wana bambongo ebele na la championne lelo nalobi te po ezalaka soko ye nde bafandisi yo na temps wana nasalelaki mayele mais lelo ozosala nini ozofuta mwa chambre ozofuta mwa boye mukanda pe ya moto ozosala ozofuta pe mwa boye donc ozotika na mbongo mingi to kokangisa mbongo wana po aya lelo na lobi laisse na lobi te je suis vraiment désolé na comportement na je suis désolé na lingaki na sunga yo mais yo moko lingi na ote yango pesa na conseil beta cité
mibali ya poto baza mibali lokwa mibali nyonso donc bayaka kuna na Afrique nde babongamaka soki okutia na bango na batongo oyeba te keza ye oyeba te keza ye akotia santé abongisi tenti ayebi ke te nazokita kuna donc kuna eza wenze personnalité basomba te mokili ya mokie batela dignité na yo parce que dignité basombaka yango te batela yango moto aya kosakanela o te po ayebi soki aomemo na poto moto aya kosakanela o te po apesi parfum soki aliero batela dignité na yo mibali mingi awa bayebi ke basi Afrique baza trop légère bayebi yango na masolo bayebi tanti moka benga nga lobi mwasi mobasoi na mbala bia d'abord qu'on a okende kini na okende sokola mukongo tala niveau donc oya kini pona ko ya ko sokola mukongo na ye ya kozala poubelle ya ba sperme te bolimbisa ngai le mo kozala poubelle wana te po mingi bayaka penza na temps ya kolia mwamba au ye penza na likanisa olia mwamba donc c'est un peu ça donc yo sikoyo kozala poubelle ya ba reste na bango te ipesa dignité parce que dignité eza eloko elekaka même bon eza eloko elekaka ta poto mais soki yo omoni ke to lingo sala na yo sala eza juste conseil vous êtes obligé à kozwa te c'est à prendre ou à laisser bandeko nalingi bino ya tona komi kotika bino communiquer ezali kaka ke basi mibali bazali baza koluka balongani na diki na love diki na tv benga pona kosala ni pona kosinscrire on sait jamais esika sourire chance ekoki kosourire yo tokutani mbala nsima na banimero mosusu ya kafo aimer partager kozanga surtout kosabone te bye. Comme d'habitude, DJ TG habillé par Rose. Regardez la classe. Ça c'est inédit, ça c'est une commande exprès pour moi. Donc DJ TG encore une place. Donc, vous savez, ça se passe chez Rose, 06 44 74 35 47. Et là, vous allez avoir du bon, de la qualité. Et là, en l'occurrence, Tissu Dior, DJ TG, n'hésitez pas à venir. Vous allez voir la grande classe. La grande classe. La grande classe.